rendez-vous les 16 pour accueillir notre président Félix Antoine Tshisekedi Boya Ebele. Ça c'est la bino. Ici c'est les amis de Ici c'est les amis de Mbote lisusu bandeko balandia to komo wapi esengweza ngane to mesala kokutana kosola masala mboka na biso Congo. Mikolo lekaki mwa mingi boko belela boko luka est-ce quelques minutes d'information ezalaka to ezalaka lisusu te bandeko na ngai quelques minutes d'information et de vérité zongi tozaki mwa muke empêcher pour bandeko kosala makambo ya chaîne ya télévision to komi wapi télévision na makambo susu nde esengaki mwa temps mais boye bango chaque tongo auto fongola télévision na ye YouTube na ye never akuza biloko ya malamu quelques minutes d'information et de vérité parce que mboka ndenge ko kende to comprendre te na ba lisenga bokanga babongole motema délivrance nga zui pasteur nani a baptisé ye ndeko Jean-Pierre Sayo lisanga bonganga Constance la kaka biso na terrain mefe ya lemba yango yo Constance yango yo ou bien oyo komi na yebi so trobenga ngonini toke koto epai arrivé ya mwana mboka mwana somi ekolo Congo ndeko Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi o biso benga Félix Tshisekedi Fachi lelo oto lo blani to lo bela arrivé ya mwana mboka Félix na Belgique nini ekoleka kuna akei na ye ekozala malamu to ndenge nini tozoyoka ba video na ba Facebook na ba WhatsApp bandeko biso bakoloba biloba lo biso bakoloba koto epote yokio ndeko na biso matin fali madi a lancer le moko boy wana na ebite bozela to kotena kate mise boto kosola na musima leo to yambeli bino nani to yambeli bino diaspora mwana poto ayebani mingi combattant munene ya mboka Congo Dr Kakonde Dr Mbote boni santé kitoko makasi aux à l'aise arrivé ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Belgique akokende mokolo nini nini lumbe pezali kuna nazo seka mingi koseka nazo sekeza esengo pona omona que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi que je salue en passant aza combattant munene hein aza mwana poto hein faut bato basakana te wana aza mwana poto faut ko yebisa bato ko rappeler bato po moni na poto sangana comme trop hein ba venant bato aesika tout ça ba yebi histoire ya poto te hein biso to vanya na ba poto wana bambule belé to yebi histoire ya poto pona kozonga na mutuna na yo chef de l'état zokoma lelo na 17h le 16 septembre koma kuna na aéroport ya Melisbourg pona ba yebi Belgique. Donc préparation za malamu accueil za malamu mingi bande ko bazo uta bipai na bipai nazo yebisa yo que effervescence weza na Belgique lelo bande ko bauti bipai nyoso je salue bato bauti Canada bauti Japon bauti pa bipai na bipai pona ko yamba mona mboka préparation zo sala bien parce que il faut qu'on rappelle que tango chef de l'état a longwa kikuna hein je parle de Félix Antoine Tshilombo ce que yo zana musu c'est lieu hein soko boye sala na c'est là to Didier tozana kacha masolo donc alongwa kuna tant qu'opposant habitu soko zo ka nuance wana auta kipoto pona ya banda masolo politique en tant qu'opposant et puis opposant à pambate azala ki président ya nani ya ba nakolo baba politicien nyo so azala na makambo to sala ki ya Jeval tout le monde ba yebiango participant na ba ni nyo so yazaki mokonzi na bango sikoyo azozonga poto en tant que président. Donc effervescence les amis na poto donc na koko saluer bande nyoso basi ba commis déjà kuna o basi basali déjà piqué kuna poto wana za mboka na biso Belgique wana eza mboka Belgique eza mboka na bino est-ce que ozolanda makambo ekoleka kuna na Belgique bande ko ya poto baza préparé na minute on a poto mouvement monsieur tombo na biso ki mona mboka Félix akomi akozwa lumbe moite bozui ba stratégie nini pour protéger mona mboka Félix mais makambo yo solo ba ya lumbe moite banani ba imposer makambo wana kasi banani ba inventer ba non na solo no calme hein omoni makambo yo tant on parle de combattants dans le bien je suis parmi bato liboso babanda combat na poto hein donc na ko combatto ba historique na ba 94 94 hein 93
to banda ba masolo wana hein vient na biso kengwa dondo abi ba masolo wana biso to banda makamwana depuis Séré Mobutu vous comprendre donc na lingi ko sala historique masolo te et ça la bande mususu bazu pe combat na niveau na bango ainsi de suite mais ça combat ya hente toujours remarqué vraiment il y a quelques temps malheureusement comment on a que ba politicien moko véreux ba kotisi hen moko na kati ya ba combattant ba coach ya ba congolais il faut y ba que congolais azamutu moko za ki respecter si jusque makambo ocho sala ma élection to moni que hen mingi bato ba kotisa ba rwandais na mboko yo to yebi bango ba sala ba alliance na utenika ba négocier de part Mobutu to yebi bango alors ces gens là baza na structure mo baza na base mo côté nazo ko expliquer que awa tozolo banayo nazolo banayo poto ezana koningana ya nenga mukete ba préparatif ba préparation ba réunion pona koyamba mwana mokonzi na lobi azankoyi oui ba réunion pe mususu ezali oyo ba ko sala ndenge ba ko sala ki manifestation et je dois comprendre te que nazo ko minimiser le kozolo ba wana parce que ça moi infini hein moi minime il y a ils ont le droit hein personnellement nazo démocrate nazo ko représenter mouvement monene qu'on appelle prenez-nous en charge au yebi que yemoko vieux Etienne Atika hein ils a parmi les derniers mouvements ça nazo bisao que B50 avec Black T hein donc tant qu'on parle de prenez-nous en charge tout se prenant en charge hein vieux à Chebiso Lupemba le et puis ils ont mouvement ça ko englober presque la diaspora au pluriel toute la diaspora aux États-Unis partout. J'en sais quelque chose. Alors, ce que je dis que moi, c'est pas un problème. Ce que je dis que manifester contre l'arrivée à Fachi, c'est ça la vraie démocratie. Fachi a le binin. Critiquer non gaï. Problème te. Au niveau de la manifestation, c'est une permission. Quand on a la manifestation, depuis quand il y a un meeting, il y a B52, il y a une chaîne nationale, la télévision. Ce que vous comprenez? Mais l'effervescence est allée. Félix Anzo comme un poto à cause de la accueillir dans l'autorité Yamboka au bisoto vandi. Nous avons rappelé une chose. Moi de bande mususu libome ko sabiso de poto wana bisoto ebiango hein okokendo boambi libanga moni avec la nouvelle technologie bambi la baza quelque part dans le bimbi la poto dans un système naebi système wana bakozo bino ba image bako bande ko traquer bino moko maintenant tangu bako récupérer yo parce qu'il y a des images yo ko ça la violence c'est pas un problème o baza ko konani koloba makambo hen hein tribal ou bien tribalisme na kati ya media poto ezana ba policier o balandela ka batu makambo nyo to publier kawana balandaka Fachi akokenda Belgique akokende ko sala nini akokende ko solliciter nini oyo akesala Belgique akomemela oyo eza pona bien-être ya peuple congolais donenga ke mikila poto bongo azalaka kuna comme opposant akozo comme président de la République donc nini yake kozwa kuna pas même les congolais awa mais ko gato sepela Didier Keki nazo sont déjà qu'ils ont visite d'état ceux qui visitent d'état mutoko solo na makambo etali ya mboka oyaye sika wuti na sika zokende intérêt ni naza okende kuna azak presse okende kuna te nazo ko rappeler yo avant de répondre à mutuna na yo Fachi a voyagé combien de fois en tant qu'opposant et puis na mbongo ya nani UDPS c'est une machine. Alors qu'aucun na poto, il faut nous rappeler une chose. Jusqu'à ce que le 31 décembre 2018, Mboka Nabiso est allé asphyxié. Donc on tombe d'ailleurs. Nous avons porte-parole à Fachite. Dans l'unité, n'a que problème na le porte-parole à Fachi. Mais je parle en tant que Congolais, en tant que l'ami, il y a chef. Hein, quand même, c'est mon frère, c'est mon ami. J'ai le droit de parler de ce que je veux en tant que nous sommes dans la démocratie. Oui. En tant que voilà. Tant que nous avons a confirmé ma cambobanda ou la élection nani na campagne nae. Alors baki gratuité d'enseignement et salemi aux témoins. Alors bika ko restructurer mboka ezo salema. Yo za sur place tu vois ça. Alors visite nae kuna et kozala na ba voler belé. Ko rassurer ba partenaire pour rassurer ba investisseurs au mingi bazolinga koya kozonga wa pona kosala musala bozolo ba créer musala il va créer les emplois comment il faut que ba tuwana ayokana na bango ndenge tomona ka ba président mususu neti ba Macron akena Chine okende dans son avion c'est la majorité des entrepreneurs en mboka nae bazokende pona ba signer ba contrat et Fachi azokende na cadre wana akeko sala business te
parce que ayebi Belgique on a bien aza kokende eza na place oyo ayebi mingi te neti Belgique. Ok, tant que tokofanda na kotala ndenge mboko ya Congo ekokende bandeko bolimbisanga moke nayebi te bacongolais système oyo ya motie ya mabe ekomi kaka mikolo oyo to ezalaka nde virus ebimi lelo Mobutu aleki awa o aza soki centrafricain Kabila le père aleki awa o nani o ayawa o azaka rwandais oyo aye lelo te o bango nyonso o à l'exception de la classe na batanga ni classe moko Kabila wa yawa atanga na école nini mais moi na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi atangi na ba Congo na Congo central ba école eyebani atangi na Congo ba yebani papa na ye résidence na bango familiale eyebani moi na mboka Félix aza congolais oyo ce qu'on appelle sa adresse c'est pas koko na yebo kene luka bomoni ozo sa analyse wa ndeni donc nazo seka po ezo sala na esengo mingi naza tellement à l'aise hein. Pour la première fois, Namboko oyo que tozui président, oyo toyebi esika na bango. Toyebi bana quartier, nazolo ba bien, tozui bio. Nganga yakata lupango. Exacte que non, babete biso masolo, nous le connaissons, toyebi force nae. Azamuto asala face à face. Quand je parle de vrais combattants, asala face à face la police belge. Yo moko yebi histoire de police belge. C'est pas n'importe qui. Asala ngona Belgique. À côté pays bolo côté salani président tozana ye ocholo ba ketozana bana poto belé bazana nini la majorité il y a heno zomona eza bande komingi to se retrouver na kacha poto excusez-moi pour na kolobango mais c'est une réalité mingi ba yeba ite bazana na poto un jour eza hen moko ya moko amoni siko état de droit ekomi bimisa kanda oyo tangaki na poto yakawa bao bazo yawa Félix alobi boya to tonga mboka bandeko boya to tonga mboka ata osalaki menuiserie osalaki malibat osalaki nini zonga tonga mboka awa na aéroport comme pour la toute première fois depuis République Banda ba monique que plus de 100 000 personnes ba uta na poto mikila poto partout pour ba na mboka les Congolais d'origine bazongiawa ba pour batala mboka na bango donc ils ont déjà senti ma confiance anani kolobanini toyibe papa Félix maman ne toyibiye papa ne toyibiye asani na mboko mutu yo soyebi ata tuni mwana muke alors lelo yo ko na haine pour na diviser peuple congolais pour na diviser bakinois ça va pas marcher toyibi makambo wana c'est la manipulation soko tangi ba livre ba grand président baza ko utiliser la politique à diviser pour mieux régner toyibi totanga makambo wana alors moi je me demande na Congo tous en place pour tout le monde na poto na mikili ya poto toza ebelete par rapport il y a plus de 80 millions d'habitants où ezalia Félix azali président mututu awa olinga te même oyo baza na poto na lobi boye président ya batutu eza Félix pour le moment nazolo bango pona flatter te webinga bien DJ to sala émission awo yo za témoin makambo na sala na kina na moment difficile toyebi o soutenira ba mouvement soye belo pesi mot d'ordre et salemi et salemi awa na kin wala misuba kimia baza ba ko ba Facebook kuna ba kangai yo zalia o mona makambo wana balanda biso na ba grenade awa na kin naza combattant ya lobité naza combattant ya lelo nazalaki na continuer si y a quelque chose qui marche pas j'ai la liberté à koloba awa na Kinshasa naza na poto na loba na sale belé na poto moyango beta ngoma masolo ezate alors pour te dire que président Félix Azali président Mututu aveugle chrétien musulman handicapé machombe azab na président ya ba mort parce que ba cimetière union sona bazana pouvoir na ye ozo comprendre alors soko yini eza droit na yo ya tout boy nini ye koleka ba président boleka baleka awa biyo bana poto bitum yo mort le bien yo bani bitum bana tanga mobutu 32 ans à souffrance ne ça que bon révolté bo côté mais c'est révolution 18 ans de Kabila na papa na ye mobule côté na mboka au Congo. Maintenant sikoyo tango tozui pouvoir ana mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Félix atika aux agents chef du quartier, ministre té, vice-président té. A joie fonction moko na mboka oté. Fonction de bossa joie président de la République. Maboko pembe. Mais nini oyo boko reprocher pa na yebino ba na poto. Oyo boko mona na ndeko yo atengami akosala mabe atrahi mboka motuna na ngeza kawana bana poto nini boko reprocher na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezande bande kuna biso motema mabe lukunya pona nini parce que za muluba il faut le dire
Donc les abcès. C'est ça la vérité. Félix Azalaka, député, élu député en 2011. Dans le mien élu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le col a pas fait d'ordre. Mouton Kotate, a boya au Kota. Bamuso Soazolo Batozawa na Tshisekedi, mais tant que papa n'a eu chez l'Oko au Salate, au Salandé, au Salbé au Salate. Mais vous me citez Bertrand Fayulu, c'est un frère, c'est un ami, je le connais personnellement. Vous me citez Lissana Bonganga, je le connais. Jean-Pierre. Vesayo. Nazo Sayo. Bato zo cité là comme on a vu bon. Papa le waki na bango que te beaucoup en assemblée wana te. Bon vendre libanda comme ça mais institution kita. Et quoi nyonso. Qu'est-ce qui s'est passé? Bakota ki toko bundere na kati. Babunda na kati ezwani. Écoutez, totika buzoba. Totika hen. Ça nous arrange pas, ça nous avance pas. Mboke kotonga mana hen te parce que ya za mutobo. Sache-le. Félix Azali président à Bato Bandung, Aza président à Baluba, Aza président à Congo, Aza président à Yanzi, Aza président à Tutuna Bangwandi, tout le monde. Mais yo, aux la parti politique est représentatif dans la République. Quand on a savu boire on est si qu'à base nous allons. Na bandu nous connaissons la raté, na Chika pesa la raté, na Lomami, na Kivu, na Bulu. Na Mwekakuna, na Kakenge. Mais yo joli ngaba élire na stratégie nini. Pour la première fois, Dagunangaï, frère Nangaï, Martin Fayou, que je salue en passant, a commencé à Sud Kivu. Est-ce que c'est des Alakuna? Entre nous. Et c'est des Alakuna, le bureau est des Alakuna. C'est ça que je te dis, mon thème m'a bien congolais comme Misayo. Bouzo Bangwana. Complot Selemaki. Et Simbité. Et je dis, tu peux préparer qu'il y ait quelque part. Yo Bakangi, Moussou Akimi. Yo, comment Kangala Akimi? Oh, mais tu n'as pas pris tes dispositions. Hein? Et donc, ce que je te dis, c'est ça que mon thème m'a bien écarté. Mon thème m'a bien écarté. Tu as la macambo, la vérité des urnes, tout ça. Tu as bossé macambo. Et Bissonne, c'est la vraie version de vérité des urnes. Parce que 2011, tu as eu nous avons parlé de victime, de entreprise, puis de 4 ans de salaire de chômeur. Docteur Kankonde. Ça y est, ça a bonganga bongo li motema. Oyamba isa ngwana ndengini. Ba PC baptême. Nazo c'est gaming parce que na yeba qui pouvait tomber trop bas comme ça, hein. Jean-Pierre na élection ba photo zawana a mutunanga hein na yebaye azavia nanga amuni aza obeta bien tangu makambo ya 2011 hein za mutomoko vie Tshisekedi alingaki mingi wana za patriarche na biso balingaki mingi mais à un certain moment beti fo nazo beso exemple comment yende ko yo obi ba scandale ocho selma na Egypte sokeza la que président yemoko albi bo azaka mutunangai balinga bakange kuna. Bon, ma commencé à connaître grave. Mais la police ne l'a pas beaucoup. Oui, mais au moins, Fachi, Sokolingi était stadio aux Andoki. Je l'ai dit. Sokolingi, Fachi, était aux Andoki. La zone Banayo, la zone Talayo. C'est pour la première fois que le président Azali chrétien pratiquant. Il s'en va bonganga, viens au Betifo. Au Betifo, la zone Belayo, la zone Akina, au Betifo. Hier, il s'en va Zagi Wapi. Dans le gouvernement. Il y a nani. Il y a Joseph Kabila Kabangi. Est-ce qu'on se comprend bien? Ne c'est pas la Kanaoming parce que c'est très intelligent. N'a le bien. Azalaki Moutouanani, Azalaki sous quel pouvoir? Nani Anomaki est président, Nani Kabila, non? Oui. C'est qu'au temps où Longo Kuna, pour Fachatali, il ne peut pas continuer avec des antivaleurs. Pas que Tanakuna na la Mouka Sundenini, ils sont Zakunate. Yo, je m'en étais que Jean-Pierre même Bazub de recul. Ça fait 1 mois et demi, Aza déjà na bâton, il y a la Mouka. Boyuka Zoloba. Avant de se comprendre, il ne peut pas continuer à marcher avec ces gens. Jean-Pierre Bemba avec son passé. Hein? Bozui, il s'en a bonganga, aïe quoi, bakosolo magamni. Stratégie ni bakosolo. Entre nous. Contre le gouvernement, moni, na lobby, hein? Fachi, à quoi que j'aba pourriture, bando ko traîner bango, pour quel intérêt? Fachi aïe pour nos bongsamboka, il va faire son temps. Alors ça, les 2 mandats, peut-être Nandambu, dengue toko si ça m'a solo. Je te parle de prenez-nous en charge. Ils ont s'installer déjà, la structure est sur place. Via Betty Bissomoutou. Na koko tele melelo na rebi na zamu na ya vie chichi parce que avant kufa testament na yezabiso. Ngai qui vous parle ici. Na robeta tolo. Ce que toi na vie contraire, allez kana média tout ça le débat. Il y a des images, il y a des photos. A Betty Moutou alobi ndengeza boye. Na koko yeba que ba jeune bazu komba nanga. Ba jeune na zabanani. Ezabiso ba Félix ba nani tout ça aza mokonzi mboka na to sa ebele mokonzi yango yo moko yebi masolo akati hein na zolobi na zolo en tant que citoyen
Ce que félicité, quand on sala mokili non, c'est pas un problème. Ok. Na ba oyo ba keyi. Bonne chance. Vérité des urnes, c'est foutu. Ok, mais vous banga lumbe na Belgique. Na lobby naza na comme ma poto d'ici 48 heures. Nga naza mona poto. Pour nous sécuriser. Na lobby bien nazo quitter na aéroport à Zaventem. Voilà, ça passe bande konanga riche sans pèse compagne. Maman na biso Marie Hélène Mulumba. Na ebike ba maman Damien Tombilangana. Damien Tombilangana. Eh, ba fena ka Damien. Eh, base. Donc na ebike neza bongo na biso donc. Mamuchituka. Donc Mamuchituka donc maman José donc nasi poto na minute eza ko yinda. Tolérance santé. Bon. Donc bana nyoso photo bana Belgique. Bakosa bino te. Bana Bundes. To bundaki te, on va benga biso changement. Changement yango ezali na nzela ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bande ke bele bakufi na mboka au Congo. To tala, so bozo continuer makambo ko sala wana na kotanga na bakombo, na bato batia ba poison wana. To kotala soki Rwanda azala kati wana. Po bozo na motia mabe moko ebata maka, mais siko ebimi. Boni robundisa même o abiso, to yebi tata na ite mama ne metoko ebundisa. Ko bundi bitumbango yango bitumbango kenatina suka ben ningini mais bon ni mo toko bundisa ka batu bango ba ko mata biso suka asima Didier na ba chrétien a wuti na Bible dimanche hein a komi na ndako le binini ndalinga ka mutu wana te alors que nzamba zote ya biso nini bolingo sikoyo tu n'es pas capable de faire 30 minutes à prière. Chrétien wana tant moi na tanga na kola l'état tant ketika mais nazo ebisa tant ketika moi na ngai naza homme du peuple nazo tambola na ba taxi nazo koyoka nazo mona déjà ba prière nyonso to bando sala oyo hein ba jeune de prière ngai na tambola partout hein na makambo etali Congo partout monde entier dans mes propres frais vous comprendre autangi Richard Compaye que je salue Damien Bwana eza bato to ebi que to tambola partout pour na makambo na bande mususu ils vont se reconnaître. Qu'est-ce qui fait que yo tu n'es pas capable de faire 5 minutes à prière, même 30 minutes à prière, n'est-ce pas? Mais bato baza ko sambela ba sali jeune prière. Nzamba répondre bango fachi ezali réponse à nos prières. Bato bazo yebate. Fachi okoko bundisa yete soko meki okuta ina nzambe parce que nzambe muto echewa. OK, bande ko tuba na biso sikoyo. Bon na biso siko en direct de Belgique. Message d'une force occupé sabango pour ba ya na aéroport ba ya air nini ko ya koyamba mona somi ekolo Congo. Message très fort nazo lancé na bande ko basa na Belgique en ce moment au baouti bipa inyoso naza déjà na toni semene sengobele comme on a que même de vrais pasteurs, de vrais serviteurs de Dieu, de vrais Congolais na bande ko na biso mususu ba panafricain ba ye ba lobi lelo toko koma na Belgique ba hôtel na Belgique za suste tina bandinga ndinga ba komi na Belgique pona koya ko yambande kuna bango mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi naza ko pesa bino merci mingi parce que eloko bosali bo démontrer na monde entier que bolingi ndeko na bino parce que asale la biso le miracle non parce que tozali ki kozela que un jour mwana mboka a diriger mboka oyo na lobi mwana mboka solo to boyi oh voilà papa na eboye tout ça non le fait que boye wana bokutana oyo kolinga ko investir na mboka eloko zo yela ngwana yo za entreprise ya gardinage entreprise ya nini écoutez bosola na ye bande ko bazaliawa biso to vanyi na poto kuna boyebi difficulté zaliawa te lelo gratuité de l'enseignement est commis en vigueur na bana la muka na bana ba missioni na bana ba chrétien na bana ba étranger bazaliawa na lobby na bana ba pasteur baza ko kosa biso mingi ngana za na bana 8 bana 8 naza ko sala ke 4 batangi année oyo 4 batangi l'année prochaine. Mais l'effectivité, il y a la gratuité enseignement est commis. Na kobeta la tata nite muto touché. Alors ce que je veux dire bandeko ce qui se passe ici na Congo est la réalité makamutozo kana potote. Naza muto poto na vanyi na poto mingi. Na lingo lo bateke Félix aza monsantu te. A monsantu te aza mutu. Parce que yemoko lobby ce que na sali mabe critique moi. C'est ça la vraie démocratie. Mais tant qu'on critiquer pesa avis na yo sa solution. Ils ont critiqué, t'as pas critiqué. Non. On est commis l'acharnement. Oui, docteur, 15 millions de dollars. Et ça, un peu congolais. D'abord, nous avons la mouké. Batubing, le chef de l'État, on moni, le Bili Gambo était. Parce que, dans le Bibi, tout ça, un état de droit. D'accord. Kinshasa, Congo.
République démocratique du Congo et comme état de droit il y a un chef de l'état qui se prononcer na ko se substituer na ici quand il y a procureur de république. Il faut que service nous se salam ça non. Procureur de république à se saisir na dossier est une instruction. Le fait que Ndekunabiso Oyotanga Kombo Kamere Lokanyingini que je salue en passant à Mutunanga, tu es bani bien. Mais ce cas Betty Libanda Navoloba direct quoi. Baochanga Sigamo parce qu'il y a tout un état de droit. Parce qu'il y a cité dans Misoloana. Azat cité dans Masoloana c'est tout à fait normal. Mais Yosok Balobi n'a peut-être que Ocho Ibe Mutukabat. Preuve exatée. Mais d'abord il faut que justice ça le Msala Nango. Bakozoyo, entendre yo, sali ba enquête. Le fait que nous avons condamné était aux présumés innocents. Pourquoi toujours que les Congolais c'est ça mon thème à ma c'est vrai, de quoi ça trempé, à ça cité dans ma cambouana. Mais on laisse le temps. PG, procureur général de la République, à se saisir dans un dossier, à ce qu'il y a un dossier, dans un côté là, il était. N'a évité ni le tenant ni aboutissant. En tant que collègue, j'ai mis mon avis. Tout l'anda, mais nous suivons ça de plus près. Les intérêts de Félix Salobité. Mais vous voulez qu'il soit dans tous les dossiers ou quoi? Tu se rappelles que Mouzé, il y a mon Zambi Sabat. Mouzé, Azaki, oh non, voilà, général qui kunda, yo, Ibaki, j'ai permis, Nani Mbemba, Saolona, ou Ibaki. Azo jugé par un public. Deko Kamere a s'expliqué dans la Jeune Afrique. Deko Kamere a sali par intervention d'ailleurs. En tant que personne citée dans le cadre de il faut s'expliquer dans la presse congolaise, la micro Nabiso, Jeune Afrique, la presse congolaise. Bolukaye, Bongo Oye, Aza cité que Bongo Kei, Oya. Didier, Bolukaye, Bokendo Okutana Naye, Bostuna Mituna, mais ils ont comme ce que les instructions, ce que vous voyez que le bobo comprendre. Alors on a ligne que le baboye. Message dans le bas parce que le bika bana poto, effectivement, bana poto baza mingi na ba institution wa. Protocole, na lobby, sécurité, communication mo Kozamboka. Na lobby boye. Ba médiocre basé belé. Chef ayebi, akosa la toilettage d'ici là. Tant ba ko longola yo, o bando belé là o comme opposant, ozandoki. To c'est la bango. Na lobby hein. Bande ku mingi bazana kati. Eza ko asphyxier musala chef. Au lieu de tokener moko il faut tala boy. Non. Il faut quand même un automatisme boy. Je m'adresse na bana poto oyo bazana kati ya ba institution. C'est vrai que médiocre basé bel makambo lobby tozo yo kango o bazo senga bambon po bakutana ne. Moi je dénonce ça. Tazo dénoncer la majorité bazawana to mona bino na combattre. Nous allons établir des listes. To mona bino na combattre, j'aime ma liberté nazo lo bango. Hein? Nazo lo bango bien. Ceux qui boza ba médiocre, ceux qui ba médiocre bazali, essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin. Botika ba buzo bana. Hein? Ce que vous avez aider temo konzi, vous avez aider nani mwana mboka te, les apasi mingi. La majorité on a zoé sayo, oyo que voilà besoin d'un projet. C'est bien quoi un projet, mais le projet non mon konzi n'a pas que ça. Asa mon konzi a plus de 80 millions d'habitants. Mutoza na Chumbe Sainte-Marie, Mutoza na Yabai Kongila. Yaza na projet te. Mutoza na Lubumbashi, ezaka parce que yo uti poto te, uti Lubumbashi te. To aider mon konzi mboka. OK. Je m'adresse na bao bazana poto. Boyamba mokonzi onyo so basaba komi to sako na bina na sepeli na kokoma na bino mingi boyamba ebola kisa Belgique boyebi ke Belgique moko za ratetu hein bola kisa ke non mokonzi na biso ye. OK, merci bandeko balandi ya to komwa pitro na suka bolandi docteur moi na poto hein apesi masolo a lobby ndenge na kabako tambola combattant moi na mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi il faut sentir que ça la baille oyaye que Belgique ningana. Hein? Donc comprendre que malgré service à communication ma Kozamboka tile loyo même la RTN c'est besoin espace ndeko. Hein? Oh to ça sur canal futur. Espace ça la raté. Besoin ba satellite. Besoin ba spécial émission, bo sensibiliser peuple congolais ba kita Belgique, pas que moi somi ekolo. Tant que y a ba mbongo ko fanda maboke na Kishasa wa. Na ba charwa mo bo sutuke là. Hein? Ba ngulu ba tija ngulu. Hein? O ba kapela bo sutuke na Kishasa. Ya bo liaka. Et a ko sala musala zati. Moko na ebisaka ya azo ebisaka o merci na kopesa ordre papa bana mura ba choya maboko na bisi ndeko oyebi ngate ya o ezaki chassa moi bato ko na opesa ordre ba kanga na kopesa ordre papa na pe o na Fabrice o na Pindi o na pesa ko mona bango na kopesa ordre yo mela gaz lacrymogène te e wala yo zaki place ma lilia taka ba gaz lacrymogène vert na ba bleu de mela wana e même mutu ekalaka comprendre ka
tika te kimi ya nzambe ezala na bino tokutani mokolo malobi. Rendez-vous les 16 pour accueillir notre président Félix Antoine Tshisekedi Boya Ebele. tozozela bino Ici c'est les amis de Ici c'est les amis de